moni ngana kulutu ya msuzu na bandai koterpele na makambo ya ba politique makaba politique na bandai koterpele metal na ko na moment moko bo amukolo na la chaque mais en dehors ya mabeo bato ba monaka ya Kofi azali lelo légende ya musique ya Congo Kofi asali na âge na âge akomi na lobi akomaki na 70 ans mise moko ya Congo akosalaka yango te mise moko ya Congo akosalaka yango te oyi pona osala yango pona moto asala yango ntango na makambo nazoloba ya Kofi 70 ans ya Kofi atikala jamais kokita toloba vérité mes frères tozalaka respect lelo Kofi atikali azon vie anano makasi onza mabombeli ngai fe na loba bolamu na ye na Congo na culture ya Congo na musique ya Congo non na vie privée ya Kofi na okota te mais na musique nazoloba no migema oyo musique o Kofi abeti longba République du Zaïre jusqu'aujourd'hui musicien moko asali yango te na banzembo kokuma ngaza témoin oculaire na vandaka na Europe na kendaka ba fête soki fête bandi na airboy soki ba musicien na tout bazali yebaki Kofi akolia bango akobeta soki musique obeta 15 banzembo 15 ya Kofi akobeta 10 depuis na ya poto na sali 27 ans n'existe. D'ailleurs, nous avons une minute sur pesa na mise mo otaleki Kofi na Congo. Ba leki était tous ndekolanga nazo bana na musique na ba jeune toujours mona ba osala makama minene. Avant comparer ba jeune na makama minene, il fait tous la bango ba comme na 70 ans. OK. Est-ce que vous comprenez? Ndekolanga Kofi apesi ba papa wimba banzembo. Akomela ba papa wimbula nini ngana na mbandaka. Na otanga na steya. Na oka banzembo banzembo we renya ya makasi o Kofi apana opesa papa wemba non il fait bon respecter Kofi Olomide atikala Luambo vivant Taboulé vivant Bokele Singh vivant Emene à vivant Dido Yongo vivant jusqu'aujourd'hui Kofi succès si la terre aza phénomène aza légende ya musique ya Congo Kofi aza monument na dimension moko boy ata bato baka Kofi mabe pourquoi Kofi aza en vie Nzambe aza na besoin na ye Nzambe moto akolongola souffle de vie ya Kofi Olomide eza yo te po utake pa Kofi bato bayebi pa Kofi utake pa Bokechu ou utake pa Evoloko ou utake pa Menea ndoko on a une politesse ya ba Congolais ya omoni ba Congolais belé bazo telengana bazo comprendre te Kofi c'est l'esprit ndeko nanga soki uti bato ozungolu ya koyeba na leptu na sima Kofi kolanda mabele te landa ta bolamu moko boy tata kotikala tata yaya kotikala yaya nga mema bato pe na poto na mimi pe bana mele mso do mona so mono yo mankele mso manka o manke ma di o manke na ko boyo te me na ko pousse musika na ngai est-ce que vous comprenez Kofi Olomide c'est légende pour na to comparer ndenge ba Congolais bazo comparer kawana ba éviter motabandi ba sala minene na poto c'est Kofi Olomide ba Bercy ba Zenith ba Olympia Kofi asala ebele na histoire ya musique na biso artiste nini na succès akoma na âge ya Kofi 70 ans te me kasi yango na lobi noke pona o comparer o musicien bwana succès lelo o bonaboy to zile na 70 ans po déjà na 70 ans depuis Kofi abanda ti bakomi na noté na banzembo bakomi na noté banzembo toujours ba jeune OK na komi na niveau Kofi te répétons et c'est combien yo bisangai moto asali 50 ans exemple ya carrière na moto asali 5 ans ya succès yo zo comparer eneti na folklore na mbunda Congo moto moko koma ukabo ketu azate yo tola ba soso pembe soso pembe ndeko ngai moto
On a baleki na ngai ndeko na c'est ça makambo bato baza ko sambrouiller yo ye inane na moto azali kaka zalaka yo comparer naye biso toza boketo aza esprit boketo wa baza phénomène yo zila yo moko ka ibalbum te tange kubima e kuningisa mabele kuningana boy pona kubina na kulelo kona every esprit na ngana kuwela ngona mutute ngaza na betaki na bashiga shiga basoda kitambo grâce à kitambo lelo nali na ko wanga na place na utate ba misha misha ba tibili bazala ikuna ba don Polino ba don Camilo ba misha grâce à soda kitambo nde boketo ko zwa vrai esprit ya ko ese bato wana o ba pesa ngai biloko na sani balali saka ngai basala ke nazala ta la vie ngana ko wanga na bango lelo atala matina ton au contraire na kuzwa bango na kusangisa bango na kupesa bango banzela bazala bien ya ona lobi musique Kofi abeta lobi et puis à tenir musique ça ka ke voix écracher musique kitoko abeti banzebo ya kala zongi si bato non mobala mama c'est na moni mama c'est yena loupe mama soso après si mobile ne cadeau ya mutuka ya cher ya plus de 500 000 euros si je me trompe. Mais na lobe ezala 1 milliard ezala 20 millions asali cadeau na mobile na ye o ya pesi lokumu ngai asura mama Sindi mbala moko asura papa il faut soutenir kulu trami yo sura na Sindi mama Sindi mama na sura à partir APC ka téléphone qui a besoin sur nanga bien beau frère pour confiance dans la grand frère ma mère grand frère maman Didi baza village moko baza bakula batabuja la kuna donc en bref ndeko na ngai ba congolais ngoma c'est ebisakoni tango zo téléphone tala ba ngai fait na soutenir Kofi tout est on nazo sala on net ravandi boy nazo lo ba dimension ya légende ya Kofi Olomide so la ndi ba émission belé na salaki to sala na yo wala kutu ya ING ouais na soutenaki on bref parce que respect à côté à art te Kofi Olomide as un number one so ni miango te tozo zila 70 ans na rendez-vous na 70 ans tozo zila on minoko ba kotia ba ko marape na 70 ans tous les musiciens bisoto ngabeti moi 60 ans c'est bon nazaliti tozaligo tane nali to yo pe to ko cha date so album ibimiti yo zila eso mon ngana na read te yo za bugarna eso mon mo konge ngumba mi te mais ba jeune mi konge ngumba mi ouais exactement ba komi courbe na o comprendre te ba komi courbe pona ko se comparer Kofi na ba misa Congo to te ka ba sentiment to respectaka ba to tala mabe ya Kofi Olomide te to tala ba nzembo ya koma so ça succès à 5 ans bongo to zo ba nzembo ya Kofi ba Jino ba Miriam ba Maradona ba nzembo ba ebele ça fait tina lelo ezalaka kaka tina lelo erataka te Kofi Olomide aza légende en tout cas félicitations au grand frère nayaki vraiment na kutana migeyema na soutenir concert à lobi elekaki bien bana pe bazalaki ba chance la vie ba eli ba kendeki na kati c'est bien ouais bana ba keno soutenir tango lobi likambo ya bana yo za papa avant concert tout monde vidéo ya Minou o asalaki pena message na mama Alia azaki na posa pena ya bandeko na nyonso ba Didi Stone ba Del Piro Mourinho ba Rolls ba yimbi la papa na bango joyeux anniversaire mais demain dans le lot ça lundi on irait zaki validé en fait par maman Alia et précieuse année nikomona demande on salamaki médiatiquement parlant et l'équipe na ba réseaux sociaux ya Kofi Olomide asengi bana à travers moi nanae asenga na maman Alia parce que l'autre fois asenga directement yemo na maman Alia et simbarate cette fois-ci après si maloba pa ya mwana na moko ya mwasi Kofi Olomide ouais transférer na sur Hollande mais to moni bana te na podium ya Kofi Olomide Didi Stone azate bana mususu ba été lokola papa message ezali nini okoloba pour la station non moni ngai
biso tout on a ba problème ya na ba foyer tout bana ba papa ba mama ba confrère ezalaka. OK. Na moment moko boye il fait âge Koffi Olomide akomi ezalaki journée moko spéciale pour na koloba te ke o Didi Stone soki na ba minu na banane mais Koffi Olomide alingaka Didi Stone ne mingi meme na landi na concert ya lobi na stade tomboli koma mwana moni tata soki aza na bolinga mwana na ye aza biso bo bamama nde moto bamemaka bana ere moko na baerreur ya vie bongo sikoyo occasion boye te mokolo liwa tata no mpo koya te mwana ifo tikala mwana ngai nazoyebisa ma fille Didi Stone soki papa asalaka mabe il fait kopardonner on a message aussi na Didi Stone. Oui. Amona na ngali na ngami ngomona tsaka pe babiloko na ngai. Na yebise so na pe na ngile. Nazwa na occasion ya kosolo anete mais ayebi ke papa Boketo azali. Do nalingaka mingi ezala mama Lia ezala yo botika babiloko na zongela papa na abundi po na yo na baleki na. Papa sa vie na ye. Même si papa ninga benga ki abengi na makambe ebele. On comprend to ebi lobi okuna te. Makozala envie. Papa na alinga ko mingi. Sala effort. Mona ataka rigueur na papa te. On comprend. Surtout to pe na ba problème mike na bana musume. To ninga ka mwana il faut se cliner. Devant papa. Quelque soit erreur à papa. Il faut se cliner. Papa zali papa kotikala papa. Très bien. Maman ko manipuler bana te. Très bien. Maman ko manipuler bana te. Merci. Tika bana bazalaka ya papa pe bazalaka ya mama. Conflit ya yo. Soki yo na papa, mama ali ya na Koffi esimba te. Ezaleka mama ali ya te. Ba mama Maria Makoso bazalaki wana. Ba mama Godé, mama Baroki bazalaki wana. Bato ebele balekaki wana ezate ke Boketo na problème na mama Didi bongo mama Didi ozwa bana o bloqué non o comprendre bana bakotikalaka ya papa bana bakotikala ya mama toza babantu en tout cas Didi Stone salatu obenga papa o souhaiter joyeux anniversaire tanga za na bomoi. Très bien, merci et puis joyeux anniversaire Koffi Olomide limite le jeune vivant et musique en beaucoup on a vu so longue vie azali to fêter sous 80 ans te na sepela ya ona zoloba to se comparaka te est ajo Boketo akomi nango yo komi obi lombo franco obi lombo akufa na ajini c'est ça 51 ah ouais ale moloto 51 ah ouais madilo akufa bomwana ndombo petu na kena vie joske akende emine akenda bipoli dido yongo espera ozwi batebele bavonga ye bamari misambu repentez-vous les peuples de Dieu bacréature ya Nzambe botika lolendo bozosala na batiktok botika mensonge nazoloba na bato bana ba TikTok oyo baza ko bouleverser makambo ya Congo bozano bana mike bokomi na note Koffi asali vie Koffi Olomide azangi eloko te Koffi Olomide akokufaka nzala jamais ndenge moko Boketo ala na okufaka nzala jamais po naza na vie na si nasali nyonso yango nazosenga na bandeko nyonso bo se repentir makama poto ezokene na suka boyeba ko garder ba relation. Très bien. Ba jeune maman na ba TikTok ba jeune papa na ba TikTok bo faire attention diable aza na contrôle na bino bozala humble botika ba manipulation lokuta parce que souffle ya vie na ngai ezai pa Nzambe ezai pa ya batamukilité naza très bien moral zénith kaka malgré likamuna ngana kobeta sete malgré kaka bande kuna biso ya IDPS Petaliba
nakendeki fête vidéo circulaire voilà bandeko na biso ya baluba ya idée avez fait nani fête ya ba cousin nanga moko ba kulufa fête ba kulufa na ke invité kuna na kepe na sali playback nanga esili na bi garçon na za moluba Azamoluba. Muto abala ki Azamoluba. Te. Oyo ayaki ko attaquer nga. Voilà na yebi. Yango nazo yebisa bandeko na biso ya baluba nyonso. Po na pe na bakoka baluba, na ba camarades ya baluba. Na pe na ba leki mususu ya baluba. Mais naza ko yebisa bandeko ya IDPS ya baluba. Baza na monopole ya violence te. Babanda Congo te. Eza bitumba Kabila pesa bango pouvoir. Babongisa Congo na tao batikani nango ya 2 ans. Asa l'élection bakende batika pe bato musubaya. Moi je crois que Mobutu azalaka na pouvoir migema. Asala 32 ans to mona mokolo moko te biso bata Équateur to beta baluba. Kasavu bazalaka na pouvoir. To mona mokolo moko te ba Congo babeti baluba. Muzero Désiré Kabila ye azumbo kanenga zwaki. Tomona kiteke muzoka zu baluba bete baswahili bakomo beta bangala ube bata bakongo be bakatange tomona kiango te. Tokomona Joseph Kabila zwaki pouvoir. Ti apesi Félix Tshisekedi o aza collègue dans na kata politique ba pesa yi pouvoir ba yokana très bien basala badeli na bango. Mais lelo mige manazolo babo nazo beta sete ba congolais boye bake ngana na région onauta. Naza tribalisme te, pe na kozalaka tribalisme te, nazali moto na koli na ba tribu nyonso. Nazo bundela Congo ba tribu nyonso. Unité ya biso ya ba Congolais, amour ya biso ya ba Congolais, mais nazo mona na miso na ngai bandeko na biso ya IDPS ya baluba ya IDPS balingi balakisa ki Congo eza ya bango. Yango nazo kokebisa garçon na ebiye abi tomonaka ba Emmanuel Macron ba Marie Le Pen tomonaka ngo moto tozobunda guerre ya biso na biso te tozobunda ba guerre ya ba soki yaza esclave po aza moluba aza esclave andekone ça me regarde pas ngaza leader oka Félix Tshisekedi na leader Félix Tshisekedi na mbemba baleki nganani au contraire bango ba profiter na Congo soki Congo te Félix akosomba veste te soki Congo te Félix akosomba ba villa ya ba 14 millions de dollars te soki Congo te Félix aninga mona ba Donald Trump te soki Congo te Félix aninga lata montre Rolex te soki Congo te Félix aninga somba Weston te ngana somba ba Weston na musique na balaka mwasi na ngai na musique na boti bana na ngai na musique migema na zo fonction mon côté na tanga Joseph Kabila na zo fonction mon côté na tango ya IDPS naza moto naza na bana na nga ba epoto batangi ba université toi ba sisi bana basalaka na bureau ngana kinoluka na kende kubunda na bandeko na nga ya baluba ya IDPS te naza kopesa bango mise en garde ke soki ba congolais baza ba yuma soki bo sakana na ba congolais o baza ba marionnette o bozo sakana bango ngai moto ko sakana na nga azate na banga ka moto te pe na kubanga ka moto te so bolingi bo momo ngai boya banani bateka ngai mutakala kaka batona ya baluba nana ba audio na bango kaka baluba ya IDPS soko zomona bango ba force de progrès tala bango na Kinshasa basimi ba machete bango muto bazoti a trouble na ville ya Kinshasa yango nazo yebisa bino bandeko na ngai Félix Tshisekedi abanda Congo te pe akosukisa Congo te toluka Congo ezala na unité makila mosusu ezali batushaka ngo te ngai boko toucher nga na mbanda ya Félix Tshisekedi te nga nazo bunda place Félix asuki nga na koma souci na ngai ezali ça va oh bien Congo ezala sauvé Congo ezala unité ezala baluba ezala bangala ezala baswahili biso tuto ba congolais raison in Botswana ki bien eka mbala moko attaquer bango problème nango yali kolobela Félix te
tout le monde a battu ah tout ça na ba flamana ba walo tout le monde a ba Emmanuel Macron ba Marie Le Pen tout le monde a gango moto tozo bunda guerre ya biso na biso te tozo bunda ba guerre ba soki ya za esclave po za muluba aza esclave andekone ça me regarde pas ngaza leader oka Félix Tshisekedi na leader Félix Tshisekedi na mbemba baleki nganani au contraire bango ba profiter na Congo soki Congo te Félix akosomba veste te soki Congo te Félix akosomba ba villa ya ba 14 millions de dollars te soki Congo te Félix aninga mona ba Donald Trump te soki Congo te Félix aninga lata montre Rolex te soki Congo te Félix aninga somba Weston te ngala somba ba Weston na musique na balaka mwasi na ngai na musique na boti bana na ngai na musique migema na zo fonction mon côté na tanga Joseph Kabila na zo fonction mon côté na tango ya IDPS naza moto naza na bana na ngai ba epoto batangi ba université toi ba sisi bana basala na bureau ngana kinoluka na kende kubunda na bande konanga ya baluba ya IDPS te naza kopesa bango mise en garde ke soki ba congolais baza ba yuma soki bo sakana na ba congolais o baza ba marionnette o bozo sakana bango ngai moto ko sakana na ngaza te na banga ka moto te pe na kubanga ka moto te so bolingi bo mo ngai boya banani bateka ngai mutakala kaka batona ya baluba nana ba audio na bango kaka baluba ya IDPS soko zomona bango ba force de progrès tala bango na Kinshasa basimi ba machete bango muto bazoti a trouble na ville ya Kinshasa yango na zo bino bande konangai Félix Tshisekedi abanda Congo te pe akosukisa Congo te toluka Congo ezala na unité makila mosusu ezali batushaka ngo te ngai boko toucher ngana mbanda ya Félix Tshisekedi te ngana zo bunda place Félix asuki ngana koma souci na ngai ezali ça va oh bien Congo ezala sauvé Congo ezala unité ezala baluba ezala bangala ezala basweli biso tuto ba congolais soki moto fingi nga na ko accepter mais des fois batumsu bazo mona yo quelque part yo au trahir Congo nde ba mona ki peut-être s'afficher qui na batu ya Kabila nini okobisa na bango mais Kabila congolais bon Félix a s'afficher na Kabila te congolais ni na beta Félix pour Félix a comme l'aime sous miguel mama comme na lobi on comprend mais tu comprends tu yebi que Félix azara na Kabila mais respect tango Félix a ko kumbisa Kabila tango Félix a porté seulement Kabila là congolais ni na beta ki Félix a na valeur ko le kangate donc ngana na droit ngana sala kana ide Félix a zoki pouvoir na zolo bangote soko abenga ngai na ngana kende abenga kaote te mena zoto na Congo ezaya ete ini tire pas benga ngai soki lelo mais il paraît tout ka benga ka il paraît bazaka na posa na yondo boya mais na lobie ngana ko fuka mela moto pona Congo te migema moto ba ko kunda na ba immeuble na ba voiture na ba ndako azate ya problème à Congo soki Félix abenga ngate moi je m'en fous na droit na zala pe na opposition so lobi tango na ngai kokoka ta journée moko na ko diriger Congo mais nazande ko kebisa bande kon ese ngai tango na tambolaki na Félix Tshisekedi Kabila tinda bato ba beta ngai na régime Kabila batikala aussi mona nzoto jamais na régime Kabila nazalaki na osozui ve na ngana ni général Etumba grand frère na ngai village moko esa tinda bato ba beta ngai ozui ba André Kimbuta ozui ba grand frère na ngai ba ve José Makila bazalaki wana moto ya panja Kabila moto oya fingaka Kabila moto ya deno ese Joseph Kabila tindaka po azalaki na capacité tout ya kotinda boko no bomaye mais asala ngote est-ce que tango ya Joseph Kabila Félix Tshisekedi yaki na Congo te Kabila bomaki Kabila kangaki na prison 2 poids 2 mesures ngaza libre na kosolola na bato ya Joseph Kabila na nkoro soki na lingi na solola Didier Mundibo yaki aleki na ngai
na solo la kana so abenga to solo la kana Didier Mudibo Olivier Charles Lokoto na solo la kana ye na baleke belé baza ba ministre ya Félix Tshisekedi na solo la bato ya mabete na prisonnier motote mais moto mutaza na vision to bandeko mais Kabila bofinga ga Rwandais de lo beaucoup bengi congolais Kabila wana mais na lobby bino boyisa biso ki aza Rwandais justement aza mwana mboka te mais boyisa biso bolongola ye bochata mbwa me ya congolais te mais na lobby bozo congolais mwana mboka Fati Beto mais des fois tout on a trouble na moto ya biso ba congolais bozala na trouble te Kabila a dirigé ki Congo aksaki Congo ini tozala ingrate ayibaki bambongo oui a dirigé ki mabe oui mais a dirigé ki Congo soko to boma histoire ya Kabila to tchai pa nani ngape ba finga ngai boketu illettré boketu boloba français te boketu za congolais et ça langani et ça ba guerre médiatique ah ouais la guerre médiatique très bien donc qui utiliser pour to déstabiliser Kabila to utiliser ki ba arme lelo pour to pesa Félix to utiliser ba arme tout ya solo ya Félix eza solo pour na relaxer et capacité na e est-ce que vous êtes sûr beaucoup quoi ça Félix après soit commis non déjà commis les colons a commis la protection à Zovani sama les colons zanzabe Félix c'est que il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien pouvoir sans pouvoir aujourd'hui il voit rien a diriger ne ba Kinois na Bujima na Kananga a diriger Congo te sorbi nanga ba mini ya Congo a diriger lola ba po azo piller a diriger Jekamine po azo piller Félix Tshisekedi a diriger Congo te po aibi passe ya ba Équateur te aibi passe ya bato ya Sud Kivu Nord Kivu te aibi peuple ya Ozaï na Kisangani te aibi peuple ya Bandundu te Félix Tshisekedi c'est grand manipulateur Félix Tshisekedi c'est un grand tribalisme on a expliqué ndenge ezali Félix abanda Congo te migenyema bato babanda Congo Lumumba na Kasavu ozuba Mobutu titokei babombo bato babanda Congo mabele mela bango lobi ngapi na kokufa lelo migenyema yo po kokufa lelo Félix pa kokufa lelo Jean-Pierre Bemba Congo eza ya mutu te